Charlotte Pigeon à la Londres en mode trop. Président Ibrahim qui est en Zambie sur en mode trop. Il y a des luttes à Marou, que n'est pas Kaka. Charles Mbon, Simba Kaka. Di Charles Mbon, ça veut dire Mbon et Bénégo. Nikita, ils ont compris des things. Ça l'a mis Niamo. Bana Londres. Ça déconne. Abeta moi bord moi vocal moi to ça na chanson o mon président Tindi o to bagi photo na ko me na wa plan moi ni ka beta ni ma plan moi me wana na chanson ni sisi chanson moi wa Tinda yango disenga pena ke na beta na ma plan moi na mona mona ke fi bana ko tako to za musika ti le plan na za plan moi ben la tali pena ndoto on se pose en réalité. Le peraye, pongiega pocoyaga porayo yo yo, pongiega timanga porayo yo, naracanisaki, yenda moise sobere apiranga ye, idikase magana nela, Ibrahim yazame, mimi nalebe, Claudine kase, on a jamais tema, Ali kase. Ok. Babi wana bongo zaki anaconda osiko toya babi nani olega ke start sikela bisote ça veut dire que petit king mais yoti donc minga kolobia te beseta na bana Londres nyonso tosita pesa ntango mobimba ntango beseta donc c'est king kokana il était comment t'expliquer bango bafaire yango eza mwa pasi quoi maritla kosekela malaika toyebisaki bango makambo oyo eza makambo Joseph Mansosa de London il était comment Miss Kitoko Bobby de Way kaka ndenge ezalaka donc tobosani te toza toujours na kati ya police travail kaka ezalaka tozosanza biloko oyo ya lider quoi ka ndenge ezalaka biloko oyo ya bachambre ya kati nde ezala kaka aye bolingo pourkoi osalinga boye vraiment Charlotte na ngai pourkoi osalinga